ceux qui ont dit le manzaka n'est habillé ils sont touchés ouais rançon yaye ba toucher ouais rançon té ba toucher comme et leur crèche mo ya musique yo pe yaka nonga to crèche toi c'est bien pour mettre musique ya Lionel Richie là tu proposes net ya bito bilo to mettre musique avec Jason toi c'est bien mettre musique à Lionel Richie pour on va chanter toi c'est la bino puis toi va chorégraphe toi c'est bien pour mettre musique ya chabo mettre musique à terre ya Elvis Presley solo la vérité là na biso ke pesinga na kanda nazoka passer trop c'est ndenge moko rola transmettre un message dans bata BCBG op ba otali sa photo mais je ne crois pas ne soki Roger ngana lobi ke to mettre musique à Michael Jackson ti a odi le manzaka fa ya olobani to c'est la bino bo mettre musique à Céline Dion solo la vérité na kamwa kango ndenge nini mutako longwa bando ko finga papa chéri ça vous choque aussi ah isala yo sala passe na otanga nga bakoma bodi l'été na otanga bakombo na bango te parce que nga na ndulisa na olobilaka juste ma mise non eza makambo oyo ezoleka to osenga oza grand frère na ye na osenga kaka bato na ba respecter ba vie na wenge bato nini il faut bien dire ba communicateur wana bango tout wana ba respecter ba vie wana solo la vérité ngai je ne crois pas na ndimite mukolo moko papa chéri akoko vanda basi ko jenga ndu kende ko kotake wera je ne crois pas na ndimite ndenge mo pasala ngo alors si ko ndenge ni sortie médiatique ya omoni kakola ndulise omoni ba sortir kakol voilà est-ce que Alexis batuke longi guerre réali ayaki matanga papi kakol aza wenge poye balati kombo no ya bango so ba grand kakol ba pesa ngoye papi kakol aza musicien papi kakol ko bima ba propona o yango moni na so ba leader ba pekisa ba batuna bango oya bon moni ba grand responsable batala musique toujours tire héritage mabe ba petio ba oya solo la vérité lelo exaucé ba gladi ba balia ba daïda ba soraya baza ba cadre na ba société minene tala na no titre côté on a mampata za pasteur solo la vérité botala ka ba député bo respectaka lelo bazé ba piaké ba wera na jibe na bazaka ba wera na jibe combien de mystiques oyo ba l'équipe ba parlement na l'équipe belé bango bazaka wera na jibe solo la vérité na otanga nga bakoma bodi l'été na otanga bakombo bakomi ko so bodasi ya ko finga na ba leader esala nga passe omoni nga na vandi boy na yiko manquer leader te leader moko te po biso nde totali wenge po tokoma ba musicien papa chéri présent ou rançon solo la vérité mais biloko ça la salité ça la salité principal tu viens de le dire mais ça la salité na ovanda bona mona neti grande personnalité ko papa chéri au mona mutu moko boye bandi ko finga ye boye kaka boye na TV ka po asa musicien solo la vérité so na kuta na Vincent na oui ça Vincent yobi papa chéri tina binote non non apoya no ganga na mosaka bonga na vani mosaka na lingi ba polémique te OK mosaka za massa na ngati bazobe bana presse oui abina lingi te tika ba finga na bango nga parce que Roger nga na bando ya na été mona so ndo meki ko chrétien papa chéri bo mosaka yebo ba benga Sergio Ramos ezo la seni brutalité et agressivité mais papa chéri za ko loba te na lingi te mais so ba sortie médiatique oyo neti solo la vérité ba communicateur neti Jomo Kilolo wana Kilolo yo Kilolo aza communicateur okesa ni na ngi so na bese jo loba makambo programme ya Blaise Sabe oyo comme ça famille Blaise Sabe ba loba famille na bino ya na tuna gaza ya famille nana tinda ki yo ke loba biloko wana Kilolo yo moi ce qui c'est kana seka amela so whisky amela whisky mais na mono ko po ti fo mela bongo amela whisky so na contredire tant ya lobi bona bese jina na contredire ye mona si ninga za ba chata likolo sute je parle au nom du bese bino ozaka musala oyo makambo oyo sasa Kilolo yo solo la vérité fera ye pembe na ngabu mona mai nini na yeso ma vérité so ba ozana bonne mémoire koyoka voilà ayepsinga aye pembe na ngabi master ndeza na boy yo mona tendance wenge
comprendre yembaka danger kota bakabose oyo bastyle ba défaut wana fera yebisanga ngo pembeni boye pembeni na mbonda nzoka yeb ntayaka pe nakabosa ko oh wenge non yembaka la kabose mais pousser au salaire appuyer ngai voilà solo la vérité. Tout ça la deuxième test na osala na ba les bogards na ba tadé de Montikili les bogards à côté de 1900 et 2004 si je trompe pas tout ça il test na ba les bogards au moins que wata bien place à J2 so tchaka les bogards au poids maya biso tcha les bogards au poids mais ya baluki la biso yo ka ngote wata sake mission na papi mboma lo batanga ko monanga jidol la ba héritier watana la puluga moto na tembe totorina Solo la vérité. allez makisa yenge keno karenga za panafricaniste na linga vuvamu kansone miela leli salama boye na liango nango kwa na bolingo bato bakabana félicitations je dois salam à tout au moins selon la ligne la raillé en tout cas au moins on va aux artistes et musiciens aujourd'hui je confirme aux complet Solo la vérité. tala ndenge na koma zoba pona bolingo blandine pemba ki Boston na nga babenganga yuma Willy tembela na prosetumba ye balingi te bolingwango ezala lokola ya werasone na CDJ mapata ezala lokola ya Jackie Watunda Solo la vérité. na Brazzaville on azama mona Brazzaville ya kala baseri ba partout des stars bazuli ma na Brazzaville wana ngana zaka déjà on va mino Abraham ba na Brazzaville minyo Abraham wa baba mikena olobi wana baza bana mike mino Abraham sérieux beta musique na Brazzaville mino Abraham mwana muke baza na bana mike oui wana nini eza kala tano beta ba 95 minyo Abraham aza camarade ya petit frère nanga OK comme on est à nos retourner so no beta n'est pas 10 carottes baza ba danser baza robina OK Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Give me love, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au
monde vous a ébélé na solo la vérité studio place où vous continuez à s'abonner vous continuez c'est toujours Dieu merci Mbadinga comme je l'ai dit actualité nous oblige d'être là c'est à quelque chose à dire on a une équipe Mobimba 100% star vous allez là pour transmettre un message en temps réel c'est comme si vous allez à endroit où information et se dérouler de remercier l'équipe rédactionnelle et technique grâce à Bango vous a servi dans la condition bien. Merci dans la coordination. Là, je vois notre boss, lui c'est Miguenim. Merci à toi pour la considération aux Anabiso. Si vous voyez cette image, vous dites merci à Vironzambi Jitakis Kumu Africa. Vous avez besoin et au Bongisandaku, au Sandaku, na décor, au Yoreva, vous en avez vie. En tout cas, Vironzambi Jitakis, Azawana, décoration, peinture. En tout cas, aux Aladécités. Merci à mon ami. Les réalisateurs, les jeunes réalisateurs, lui c'est Coco Dema et grâce à Nabango, le lot image comme Nabino, nous remercions aussi des partenaires comme je viens de le dire et à 100% Star. Merci à sponsor officiel l'émission 100% Star, lui c'est Chris Ramsès King de Djobourg ou à Zotel Abisso depuis Paris. Merci à toi, à Yannick Monzanga depuis Canada où on séjourné minute à Kinshasa et à les boss Pablo Kini de Les Grands Déclarats depuis Belgique. Je viens de le dire et je confirme. Parmi les prêtres, il était déjà prêtre. Il est prêtre, il resterait prêtre. Le boss Pablo Kini, merci à toi. Je disais, à quelqu'un nous oblige d'être avec lui. Nous avons eu des appels partout au monde. Dieu merci Mbadinga, Alana Kinshasa. Dieu merci Mbadinga, Alana République démocratique du Congo. Tous à Anaye, dans l'émission 100% Star. Wananani, artiste, musicien, chanteur, interprète congolais. Ancien du groupe Les Samouraïs de Bill Clinton, ancien du Wenge BCBG de Papa Chéri Binada Salvador de la Patria Motopamba, patron du groupe G5. Lui c'est Gidol Salabantou et Keke Salanzambe. Avec lui nous avons certaines questions ou éclaircissements par rapport à l'album Naïb sur un titre à C'est mon tour ou Otomoni. Pour ça, la clip na Londres, pour ça, na Dubaï, les gens na Kinshasa sorti dans les Zaka et tout solo na quatre émissions à l'élo. Très bien habillé toujours. Notre autorisation est à le jeune réalisateur Coco Dema Bomo na Gidol Salabantou na 100% Star à qui nous avons dit bonjour président. Ouais, bonjour, Dieu merci Mbadinga. En tout cas, avec tous les plaisirs, il y a au monde ayo. Il y a au monde ngai ici quand na résidence tout festival tout ça l'émission. En tout cas, on a CPL à trop donc Dieu fait grâce, tout ça bien, santé ça bien. En tout cas, merci donc malobeza na mboka yo, réponse c'est ça. Nous parlons de Gidol Salabantou, il y a de certains gens qui liboso na solo la vérité studio et précisément na 100% Star. Na bato bakuta ino liboso Salabantou eza comme ya famille qui est Gidol Salabantou. Ouais, Salabantou eza non famille te, Salabantou eza liga ba surnom pour que je raka na ba parcours na sa musique. Ils ont un artiste na moko a Kenda za kota ba Kenya comme ni Shelly Pentagram. OK. Yimta surnom comme na Salabantou. Salabantou on a j'espère hier na ndenge ya bengela ranga. Ils ont la savoir faiseur des hommes. Donc mutu asala rabat. Mais na monoko mboka na biso elobi bongo te. Na kutana suna camarade ya grand-père nanga abenga su kombo wana. Ndeb sangobi Salabantou la sini Salabantou. Etikala bato. Ça te que mutasala bato la etikala bato. Salabantou tikala. Etikala. Etikala bato. Etikala bato. Là c'est bon. Et mon nom et famille comme on a Léo. Vrai comme on a parlé ma bananchik ba master Léo Mavita ba Justin. Voilà comme on a Justin Léo. Justin Léo. Donc c'est ça. Il y a un Gidol et Outisco on a Justin J. Do on a comme père nanga Dogo. Léo on a comme ya oncle nanga Sango. Abbé Georges Léo. Il y a un de ça la Gidol. Nous parlons de l'artiste musicien, mais avant de commencer la musique, je dois Salabantou, le logo mon nom d'autre le bas outil déjà la famille au pays ça déjà Congo na Congo, parce que belé ba bien sorti et na commune na bino ya Makala, aux amona Makala ou ya Makala. Oui, non, né grandi ya Makala. Maman nanga native ya Makala, papa nanga ya outil lingwala akoli na Makala. Donc on a vraiment né et grandi à Makala. Donc batune sur le monde ba mikolo ba ya nanga. Batune sur le monde ba za mikolo makasi ba noko nanga ba papa leki ba papa donc na Makala on to kola na respect wana parce que donc koko nanga ba première habité à Makala mta joie koko ba no bengi kununu mta kabula mapango na Makala wana. Vous voyez donc Makala c'est notre village. Et ça vraiment village nanga. Oh koko nangai, maman nangai, papa nanga donc na Makala. Voilà.
Jidol obotamaka la kombo ya Justin ndongo tiko lobawa dinga mpe Justin babotam na libota ya combien de personnes et Justin atangi ba études primaires na ye secondaire humanitaire université na kombo ya Jidol mais betela sono histoire ya Justin. Ouais, Justin azali mwana ya footballeur kombo na ye Dogo. Nous avons bien abattu, nous avons sur la partie, na poto partout. Et puis comme on a vieux Dogo, vieux Dogo. Donc après, na bote na maman comme on est Rita Léon Dikita. C'est nga nazo comme côté ba mère. Na botami pas ya papa na nga toze belé et pas maman na nga to botama ka mi balé. Nga na petit na nga Jogo Wemba. Na ba petit na nga ba passe à Dogo Dreameme ba Denzu ba petit na ngai ba demi frère na nga bazali. Alors na botami na famille mo chrétienne oncle na nga za sango oto la source de musique euta parce que na bandaka le bosso joueur. OK. Na beta balé donc balé pe ezaki na yeba yango pe papa so yi grand joueur na beta balé beta de makuna beta ma vraiment na kinda pe na koma petit na beta na ba première division na yepe le quoi sodigraphe. OK. Mais nous les gars qui vont réclamer baninga bakota réveillant na lobi na ki braza ko beta l'église moko boiti ba massa bakina ba gérer tondolwa o ba no beta ba coupe d'Afrique ngana rata ba isanga pe bale bana comprendre donc yango pe mona tika bale yango pe zakati na physique na mona ko monene moni so la physicien ça la sauter après bale so au garder physique te o beta ko koma yango comme ça monene. Donc bato ba la même photo na yo au Jidol Salabantu ya kala na autorisation ya environ za Michitakis na région bomona Jidol Salabantu santé o azala no na tolo ba watanga obeta bali azaki na santé o ba physique mais tanga tiki physique akoma na santé o akoma na ngolelo donc c'est inné o lumela ki cité non ezaka so tiki sport après sport so zo lia go la no ka ko sala sous sporté moto avimba tout le monde ba joueur rebelle tout le monde lelo ba runi ba santé ba Ronaldo ba Ronaldo o ya brésilien ezaka bongo moni fait Maradona comme il faut continuer ka physique yango no monique donc combo pour na oncle nga sango tellement za grand musicien abelé au Georges yango moni pe na landa sko lina ya musique voilà Jidol Salabantu Olanda lina musique lelo niveau de D6 gradué na D6 na biochimie niveau avec 74%. OK n'importe qui on a déjà c'est aux alate aux amona mayele donc baninga ba masana ba otanga ba masana école ba masana be komoraf ba masana to tanga mon école primaire na Saint Mathias ba masana ba yebi que à moi na soir élève mo brillant. OK abana ko ba ko obtenir ba point mo bien na ba examen ba na niveau là déjà vous avez na mabebela au sala au surtout fait na bonne musique ndenge ni Jidol Salabantu bon mon musique surtout papa biso alinga yango te na mama biso alinga yango te lokuta mabe papa biso alinga na beta bala no ba musique eza pasi nga banda omona kaka lokola zoloba ndeka ba mama balinga te zo tambola na bato bakenda classe te yo tangaka classe wa mayelo zo bebisa classe no likola musique olika nde bamona ka ba musique ba mise ba melaka ba noa ya omona ka tile lo moninga na melaka noa te na mela shimboki te na mela masanga te ça c'est vrai na melaka ngote parce que donc na saki musique parce que noko na ngai na bane en église catholique parcours no so oncle nga sala par kato kabona kana yake na igisango nga na kiango te noko na nga bandu beta mbona na église wana mwana moke abandu beta sente na église wana chorale nga pika na bandu beta mbunda na bandu beta sente si na na chorale siko ba via quartier ne orchestre so quartier super style po asoko liki baba na baba ba style mobi soko leki style mobi oya beta FIFA la musique oya FIFA la musique soko leki sous 4 avenue masmani mboko na balabala ba fi bailo wa pa mama na bango soko zongi na boye 6 avenue okomi na kipata et pas papa na fi bailo kipata donc monisco yo déjà influence na bango des grandes stars ba bima na mabele et puis c'est qui musique et puis c'est qui moi et logo moi mais bon botala bango ba okebeta na papa wemba ça qui bien ba via balabala ya quartier ba selo que c'est super style. OK sikoyo no mazo benga Justin yaka na ba okimi okebetela bango be mbunda komo pe via butu wana ndenge za kozongi lobi na tongo kenchiki okomo beta sente bango bengo pe betela so sente beti sente
basangone tokóma kaka pa bamère pa père maleme mais bandimaka te mpo nga nakokendanga chiki normal naza nanga normal na change eloko te yango nde mte bendanga sikoyo na musique. Voilà, au côté musique, ou on a musique profane. Super style profane. On avait un orchestre religieux. On avait dans l'église La Grâce parce que les pianistes étaient à cette époque-là. Voilà. 80 quelques pianistes étaient à Mamati. Si on a 89, comprendre 90 pianistes étaient tous à compter. Si on c'est donc on a 3 kits et sont décalés pour na yo beta qui kuna faut beta obeti sukuna. Na no beta na La Grâce de Dieu et pas ya fait pasteur Betouma na Campinzi à Kufa. L'église est belle, l'église protestante na beta sainté. Na beta na biso mona catholique na 6h30. Na beti 12h messe français après na ke ba kilt. Na beti ça la inde et ça na sous bois musique makasi. Léon a mémoire na yo je dois ça la bataille on peut dire aujourd'hui ba misère chrétien au lelo, il y a 2 ou 3 personnes na mémoire no bazaki bo travailler pe na ba na carrière na yo lelo pe ba ça la musique chrétien. Baza ouais bazali des frères Odi Kabango. Odi Kabango. Voilà. Ouais, Mbaki na lola élection ko zalate. Ah OK. Frère Odi Kabango. La PC mot de skaza dans Londres, mon Belgique. Yefuma donc to baneki to dans en école moko. Abeta katambola kana guitare accompagnement na sekaga na guitare accompagnement na za déréglé. Donc to bandi obeta pe ensemble. La beta pe na BTP n'avait Paul Balenza vie nouvelle donc on a beti moi je me suis dit pasteur Eli aza kota ba Kenya kuna ba nini na pasteur Eli vumu na pesi mbote sigazali donc il pas un cadre na biso na orchestre la joie wana la puissance ya pasteur Kizamina voilà Jean Oscar voilà je dois savoir après wana vous avez déjà na équipe na groupe oyo vous avez la mine comme on dit bana nzambe vous avez obé et ça la mandenge ni chidol utika monde ya musique chrétienne ou se retrouver la musique profane place oyo lelo basi no mayo na kombo au kombo ozo na musique chrétienne terre on fait la musique profane et ça la mandenge bon siko yo na musique profane musique chrétienne na no beta na pianiste la musique pe on benga profane wana to benga ko beza profane eza musique profane te profanation to profane eza le mutu mo peut-être eza doué non te lo sala mo profane mais tant to benga on musique eza la musique to beta ba note no so ba do biso to sala ga ba musicien profane et chrétien ba na lipegate mbaga il y a pas une différence de dire que ba on va beta rabo pour nous so ko ta instrument moko beta instrument moko OK alors jour ce qu'on a obété là ba vie na beta là on peut synthé mais lokwa biso bato to instrumentiste ba tshaka so kate OK et ndo yeba na teke na beta musique wana alors yeko sala ki mukonsu ba chanteur ba yete to retrouver na deux chanteurs première voix moko na deuxième voix ténoriste azati ténoriste azali vraiment ko leader makasi ngai na mekana ko tant to betaka elle mona meka mais mekana jidol OK na telemi bona yembi bodega on est dans ba groupe ya ba vie ya quartier orchestre ma quartier super style et BTP va lever les rideaux wenge derrière ba 89 beta ne beta ba lever les rideaux ba big star ezali ma orchestre moko déjà betaka général de phare bu na bina boy pona za ko bina menga sono ke na ba fito ke na ba fita famille so na bini boy na ko zo na la rabi ba selinga ngo rentrer OK deux fois te na bina boy somo sangwe panzani parce que génération mususu ba no yate kolanda ba vina so bango ba filmer des chants parce que génération oyanga ba master ba chiki bani ba ko mo yesko ba rap batala master ba mo ne yesko na mupepe musu asika mo place et kumba kinga gwa ki chanteur wana siko ali kuminga na ngona kana ngabeta peka na musique religieuse na ngape obeta kana d'église mais comme je ne sais pas nduliste nduliste ndi ngona yo tika la siko kana ni mais na beta na ka sainte église catholique obeta kana église catholique tu sais qu'il y a des gens qui le suivent partout au monde au bata la biso je donne obeta moi yo se retrouver na monde oyo to benga la musique profane obeta wana succès premier orchestre oyo Jidol Salabantu à côté comme on dit carrière professionnelle ils ont orchestre
premier orchestre oyo na carrière professionnelle na ngai déjà ezalaki ntango biso tolongo na super style. Ok. Orchestre bavie ya quartier tozosala orchestre superstar de l'an 2000. L'an 2000. Producteur moko azala kobetisa bawenge na nini ezali nani ngai président. donc yo olongwe kuna yo sala tosali orchestre bamasa tosali orchestre bon yo président batie yo tobandi kobeta baleve le rideau bawenge tokomobeta donc blague te ti ere mo toke toboite nake Brazzaville kuna Brazzaville nabeti na jazz musique epai ya vie na nga fondé dirai awumi na Brazza aichela vraiment nakenda balebwenza balenyari oyo baweso bakive central comprendre nakenda vraiment donc natambola ma Congo ouest nord-ouest sud est natambola na Congo nawumi na Brazza ba guerre à 5 juin ekutanga na Brazzaville obando sala carrière na yo kuna na yo nobeta na ba président Linanga Olivier Doumou na village Vendôme donc en tout cas vraiment nabeti na jazz musica nabeta tournée ya concours ya Polo Kamba ngam na bima premier na Brazza donc c'est jazz musica ya fondé na dirai ngam de na lead sikoyo ma donc bachinga le roi leader na bimisa orchestre na champion na Brazzaville on a zama mona Brazzaville ya kala ba série ba partout des stars bazuli ma na ba Brazzaville wana ngana zaka déjà ba mino Abraham ba na Brazzaville ba mino Abraham wa ba mikena olobi wana baza bana mike mino Abraham c'est yo beta musique na Brazzaville mino Abraham mwana muke baza na bana mike oui wana nini eza kala tano beta ba 95 mino Abraham aza camarade ya petit frère nanga ok comme on est à nos retourner so no beta n'est pas 10 carottes baza ba danseur baza robina ok wana yo za de chanteur ça chanteur nanga na côte na beta musique maman instrumentiste et chanteur ok pour na bi tant yo lobi kota chambre bimara no en na Brazza yepe na bi na danse na époque mo bimara pe azora pe trophée mo yebi ki à part yo en na congolais mo pe na Congo Brazza pas bimara champion kota danse à part yo na chambre bon na yo ka ba histoire wana parce que Abraham binara mais Abraham binara blague te binara vraiment so ba yeba binara yembaka bien mais Abraham blague te oyo po ndima msana il y a blague te donc na ko boya te Abraham a bon chanteur bon danseur grand danseur voilà je dois revenir au sali succès na Brazza au tomboli bendele ya musique brazzavilloise et brazzavillois on peut dire aujourd'hui oyenda ngona aujourd'hui bendele wana champion dis succès de comment on a Brazza mboka ba dudu kopa ba roga et ça la manière notika Congo Brazzaville je dois savoir que c'est retrouver au banda carrière on peut dire aujourd'hui carrière en musique on a tant aussi c'est guerre to yebo dislocation wenge 1995 96 97 ba tumistoye after les coach tumistoye kin nde yangona skoto yo mona wenge kabwani oui voilà tu sape ba test na ba maison mère ngasa la test na maison mère yo test na maison mère ça test na maison mère wana ma bandeli recrutement kuna na 1997 na wana via so fana na Joli Park si je me trompe pas OK to yaka ba test ba tali boso ba tawana to mona ka ba Christian Mabanga Flamme Kapa ya zo beta guitare Papi Kanyama na accompagnement comprendre yaki drummer mo boba yaki na kakol yaki te zaki lokwa ve Maradona na kakol wanga na bige kakol abetaka na kibinda nkoyi na kitambo abetaka bien na kibinda nkoyi na yebi tokutaka ba chanteur bazaki bele ya kosakana te na Joli Park ata ba 40 à 50 chanteurs na niveau de obimi champion ya chant na Brazzaville oyeki chasse na maison mère yeso wenyango ndenge ezalaka kaka eza na bavie na bango babandal basika na bajojo idari bazoreni na nini wana bapiroge ibuna banini donc bari mpe na bapeti na bango bazotindika bango apart mpe venso na ye na bapio na ye oyo déjà bafere bazalaka déjà awa parce que biso to tobeta levele rideau wenge tomona fere jeune moko ba reflet de rideau wana na kin fera zaida na wengi musika na 4x4 kazo beta ko soto yebo yembaka denzembo oye aminga na ponio oye aminga na nzembeli yo c'est la vérité dadi bito dinga na plere moi bake bango skombale na kaluji abeta kanga bambata ya bolingo nokolia sazwina na mochwa aseki abetaka nga bambata ya bolingo asilikaka na motema nde sentiment banani bake susu
asekisaka nga na mino na ye ya talo pembe ya nzoko pasi mpona bozwi yango aye oye aminga na mpondo nga siko nazoka siko master moko boye tozane bagene ndenge moko wana segia mignon na nsima azobeta atia tiko tentira kabula aomonaka gene moko abogaka na nsima tokomko anvie wenge omoi siko master moko bozane ndenge moko maobeta na wenge aye mavoi moko ya mawa ya charme azoyemba wana oye aminga na nzembeli yo c'est la vérité dadibi todinga na pleure wana po biso toenviaki manda Manda chante na bagene wana wenge de l'ensemble toenviaki manda banzimba bachacho mbala ya wera président wera ko juge moto oyoka manda asali bavocal tozoyoka wana album plein fait susi na motema pasi mingi susi na motema mashiro kifaye likambo banda na botama nano namona te moto ozalaki na ye na pasi lelo azwi bakomi kotango ye chachambongo kashodi ya perere jeune moko bo azoyemba danja uti njili azayemba oyo asambelaka na bima ozomona deya biso tozokoma bamusicien tozomona tozoka siko bato moko boye parce que na bamusike ya quartier ebanaka kala na banjili kuna ya bamanda na bababia vie na bango grand prêtre roi babel comprendre na badeuxième fois bajingle bo ando kobeta na tambour valois soki tina matete boye epi na bachantere moko bo bajani ayaka mpe mombele eyebanaka ajeje soko ye na yolo kuti balacoste bashela badidie mbole bandre mulaba basaka na yolo déjà bachantere moko boye basalama soko ke bakota bangoto bokuta oyoka bafere comprendre master moko herve yembaka bien Bill Clinton abeta pasi ya tula animateur moko abwakaka danger kala ezango yebana soki na bandala oyoka badidi kalombo didi kalombo sele on animation abwaka apa abetaka kisakasaka bogene mwa mwindu bo eyebanaka kala bagene na bakartier ke oyo azopromettre obima orchestre na ye meyaki pa dikerod amana bana kalolende mingi tya mutu bakata bwana sele yo toyebanaki bamisie wa soliste mwa danger flamme abetaka koto na kitambo na station japan ezaka na japonais maladi eyebanaka kala bongo biso na makala wana so okiti wange bajidole barinyaka bavina so bumbu alaki na babase lofombo wana bavie lofombo dela baselemba obumbu déjà na bavie show na mema wana bapoete donc ezali mo bagene oyo bayebanaka déjà ke oyo baopromettre bakoyebana. On revient Jidol après 1997 tu es testé na musique à maison mère ya Weranson okuti ba collègue no ebele osalaka test ou osalaka te qu'est-ce qu'il fait oya kalana tant to yaki wana ke to ndo yebele bozo yemba bino su ba ensemble bozo yemba banzembo ezeka ere mo komi porte okanga ba bilongi ya kopona ba 12 koti to lembi na biso voilà oya lozo futa tiki oyo bokoti te ezeka dia to lembi après siko tant maison mère ça mima boy na yaki première fois na ya wenge susu na yaki yango tangu avant blandi pembe zakana kibuisa tena ezana solo la bien non Opération Dragon ezalwa na solo la bien si je ne me trompe pas ndena yi test voilà na 2000 combien toi balanga ke beta premier Zénith bien 2000 premier Zénith à 2002 si je ne me trompe pas 2002 to yaka nzela mo na kabose Boulembi voilà on était pas général des phares auti pa bozi wana pa boza miena mikili to to ya test jour mona ka bosser na la samba ngaza mutakala na ndule ya oui jour mona na la samba je dois salabant on ba préparer album na bango oyo déjà okuta ezaki obie titre na ezaki nini ezaki na wana ngana saka test na nzembo ya Blandine Pemba nzembo difficile nzembo ba musicien ba yemba siko wana master na na mikili bas nani album ebimi awate yatindaki ba ketch atindi pe na CD atindeli siko viande nga beta nga siko nazoyoka na okanga na okanga banzembo na kangi siko Blandine Pemba na sepelaki nango na mulu solo vocal bana mai basali na sepelaki nango
wana oyina oye test na wengi musique à maison mère na époque wana je ça là-bas tout 2002 okutaka équipe de base bango jour on a kabosé oye jour on a kabosé boulé bango tout histoire vous avez chance à oyemba des oui faire mtaima pemena limbo na ngasko na tele na test ka to ka deux personnes yo na kabosé ngana kabosé OK kabosé da no sala ba test déjà ayaka dia na ba parler ko sala ba test déjà ko faire ye pembe na ngabo mona mai nini na yeso ma vérité so ba na bonne mémoire koyoka voilà ayepsinga ayepembe na ngabi master ndeza na boyi yo mona tendance wenge comprendre yemba ka danger kota bakabose oyo bastile ba défaut wana fera yebsanga ngo pembe ni boyi OK pembe na mbonda nzoka yeb ntayaka pena ka bosao oh wenge donc yemba la kabose mais pousser au sala test appuyer ngai voilà la jupe ba pesinga micro beta nzim na bible ni pemba oh wako bango mona ba répéter nan ba répéter ko tata blani pemba na la samba ti OK et bimi na mikile senga tango ko bima partout ko senga boye boko tsumo maki bo travailler disque parce que bon le quoi bango ka ndeba no répéter ngo pa kako la pesi introduction ngo bandi bodo na banazala kana susi ya blani ne pemba na lingaki tasheti kala na motema yango ekolongwa kave motema elobaka te solo na memi ngambo soki note pe vision nyonso na kidiba miso yokaka soni kasi motema etikalaka kaka courage na yo nasala nyonso na mikitisa epai na yo nasala nyonso na mikitisa kasi yo ndima ngai te mwa bipala ezangaka te na bolingo kolinga te lobi nakufa bakunda nabosana image oyo nazalaki kotala oyo mpe nazalaki kolula ye mama yo nde dokotolo na ngai osilisinga posa na motema nani akobikisa ogibumba yaka kosalisa mambo yo vietso na tunanga me yo nzembo oyo oyebi yango wapi mpona ebimi te ebimi lokola mwa très moko yo koyeba nzembo ndeni bakomotala bamusicien le misusu mutu moko akotia yanga na pale na bi te prese na mikili ebimi wana mwa parti moki oyembi wana te batiki nga na kende ti na suka ti oyemba ti na suka na bafocal jilote wana radio te vango mpe ezaka awa démonstration tomona bato baotala biso te eza yango ya tembe te biso oyembaka na bana première vocal ezaka ya shetani ti kasi yango eza na radio jésus tala ndenge nakoma zoba mpo na bolingo ya blandine epemba kibostone na nga babenganga yuma ye wili tembela na prose tumba ye balingi te bolingwango ezala lokola ya weransone na cdj mapata ezala lokola ya jaki watunda bokambwa didie omeyonga igota nzambe après ya jaki kozwa na mokili blandine pemba kela sito moyeke chansa ebekaluji mulopwena kozwa mokolo tourna nga ekokoma gikandolo kokoma dimba batikala charge ya famille roger mondeke oh mon dieu ngana mitunaka soki losambo nanga ekomi epa na yawe lotisanga ata na révélation na change ndenge akobondela nga nasengi nanga bomengwa kotonga immeuble te o kasi babenganga jani pesanga mbongo nakabela bashege baninga bakota bomengo yanga nakuta nde souffrance karaka mponga nazanga bebese yawe rasone yokanga emelia ndenge nakolela blandine nayebi te na banda wapi na suka wapi parsi tumba nakei ti na silisa bavocal tu. Tu sais, j'ai eu le temps à Royoka place pour cracher, je dois ça là-bas, donc il place pour cracher. Ah, vous avez mis en note, vous avez mis en route pour le disque. Ah, ouais. Voilà, chanter là, oui, il y a un guitariste moi ça zui à mon que nzembo ezaka soit na ba 2 ré. Mais nga place na ko déjà na ko déjà na ba si déjà. Au là c'est déjà niveau na ya makasi. Na nzembo o bango ba répéter mais yo déjà zaki na ngo o ba mise ba lukara misa za na répertoire. Mais na histoire à Wenge. Je donne comme on est en marathon, on a chance à au côté toujours au salaire test. Mais on était Gogan héritier lobaki que
tosala deuxième test na osala na les bogar na batade de montikili Les Bogards à côté de 2004, si je ne me trompe pas. tosali test 2003, na les 2004. bogar omoi teke wata be yaki place à jude biso totyaka les bogar oyo poids biso totya les bogar oyo poids mais ya balukela biso yoka yango te wata asalaki émission na papi mboma loba tanga komonanga jidol héritier watana la puluga moto na tembe totorine babi Voilà, retirade d'amis ange mi démon. Chemin de la gloire. Voilà. Jidol oya teste 3 fois na wing musique à maison mais na carrière na yo mais bazwa yo kati. donc ya suka test suka oyo tosaka na les bogar Les Bogards bêtent au chaos. te akobetanga kao te premier deuxième test tosaka na J3 Oh, toyembanga na J3 napesi mbote Gilles César J3 toyembanga na J3 test wana esimbi pete voilà. dernier test toyembi bana yembi donc tana okendanga na bainane bozonga tokolisa so batravail na ye test na yemba na les bogar bakokokata te bafanatiki bamusicien bazo bapuye les bogar bafanatiki bazo bapuye ngai Voilà. babisko batya président Olivier Mokulu nasi pe à son âme so akufa Vous êtes fan? ya bafan na maison mère à cette époque Voilà. président Olivier Mokulu so akufa pe à son âme na yoka loka bilo mabongo soki aza en vie en tout cas bolimbisi pa ye apona ngana les bogar nani abanda nana zela na deuxième équipe wa le bogar autaka kota bagoma yaki na mbongo bangombe apesa Voilà, on a dit on va le thé. biso musique tolesa musique te tika koya boye na kwa bude ba masa bekite bafandi kuna bani bango bayala bakite ba respect ya kaze mais yo motaka teti mona makala tongo na teka kubele Voilà. père ne kinois mère ne kinoise donc na so na teka kubele secteur teti saka vunda na na kangi kwe face Jono na quantité d'aza na esprit de ça la faux Voilà. baponi na bango les bogar ngai nazoki mpe parler colère ozongi parler les Bogards 2000 si je trompe 2004 na ba façon na 2004 si je trompe pas 2003 2004 ouais arriva les Bogards je me souviens aussi lelo oyo Jidol après kokatu na musique maison mère bandi carrière na habité carrière na yo bandaki okende ko luka sur orchestre mususu ou bien ezaki que yo cette fascination na Congo Brazzaville pour qu'il chasse elingi na les marqués panzani les marqués OK les marqués bila ek sasa Gilles était mulopo e faire rigola bila ek sasa abani o répéter masana ngamu abenga Jidol bila répéter voilà les samouraïs et samouraï bila recruter banini beta na tour kuna na nino tala na okopa ngondiniza na momboyo wana na vitrine voilà amoni ba États-Unis sara ma ba vovon tangu bonga lukota bonga ludia na kutena ba vie pipi de lion Jidol yo test ya ba musicien et pas ya Jiponiense OK ngasi kwa zobeta sente ba misa ba sa test ninga na obeta to bano recruter ba masa bila bia yo chef d'orchestre to sape mission ba voter on ba chef d'orchestre nga ba changa ga chef d'orchestre to vandeki mbamo to sala mission na problème ukende na face B na watu sana na ciné police to nyoka na musique voilà tenzambe fois pesa ma histoire il faut à 100% star 100% en tout cas les boss migeniema voilà merci trop pour na solo la vérité n'est pas aller tout ça l'émission Bill peut présenter nga problème ukende kuto Bill ayina bula présenter nga te problème ko mamuni ka star mo pasawa Bill yena ni te chef d'orchestre Jidol banini boy banini mukuyala capitaine ba samouraï wana Bill azo a singa ya monne to sala boulot chaka esprit ngo chape bongo mona pela bien mise bala 30 voilà vous souhaitez donner au solo là déjà moins avant vous allez un star ou à momi mon père bien au chako poids ou ba massa msu de guia et bonne msu bana ton répéter moi païn ils ont créé bango tout le monde répéter chez les records tout le monde répéter chez les records papi tout moi yo chef leader a été bon vendre mission moi mo vendre la mia il faut créer ba pago ben c'est moi vieux mo to wanzele mo ba ye ba créer ba secret ba mission ba dame ba moi que chef azo sala ba petit mo danser ba danser ba zana ba ba buga na rati et bani na les samouraïs mona mabi Jidol ni na bo elo sala mana ya boy na wozo contrat brakongo mais so ete simbi na zuango voilà tala ba poyo to somba boyo sala boyo to sala boyo zo boyo ngana zo boyo juka la rekota kika ba mwana maya kanga porte oh big little makiton seigneur makasi na makambo na mbongo mwana maya kanga porte donc alingo yamba suba tuté na yope na ba musicien so yamba suba tuté apemba moko jipa Cherokee vous avez chance à yemba te
nani na les samouraïs oyemba te tosalaka première studio OK mais namona album bango loko ebimanga te oyo toyembaka nzembo yango ezalani yo nga nakuna yaka na nzembo yango napesaka yo ndozalaki koloba na nga lisolo ya kitoko yo ndozalaki esika motema na nga epemaka ye mama bamisa basala bavokale wana nga nasalaka première vocale na ndiaye tabake kobala na zamba yoyo journée morte ekoti zamba banyama bamarshe babengi taba mopaya buta bango nyonso banyama ezali normal te te bakoki kobota na nyama zamba ezali vocal mona sala ya liboso wana badiaboka nde ebetama mpe album yango ebima te. Mais lelo, nous parlons des samouraïs. Tant que les samouraïs, qu'est-ce que tu peux dire na caméra na yo blikouta na otala yo comme message aux appels moto yo bim ça peut 10 francs na yo pas ba musicien et bandeli ya les samouraïs ou pe sponsor écouta yo na groupe même ils ont un projet mais écoutez on a groupe ba musicien ba sala ba bengra ta na lobby ça appelle le roté ça ba mbulika ba musicien ba bengra biso ba musicien to ba bengra là vous êtes conscient ouais ingratitude ba musicien les gars makasi musicien bossa na facilement nga nazana ba musicien na cadre osalele ba maternité ba opération ba no tangsi bango même kolomo wa senga kyoka 10 000 francs pesa qui était à bossa ninyos mais nga na sale fort na mémoire courte bongo te mais bila ingraté quand même atala yo bon nako bengi ingraté par rapport ya eza vie na ye on fait quand même nako bengi ingraté za ndingi ka ya moto azalaka to salaki bango ba na wenye na ba yekola bongo donc faut beta moto 12 donc ndingi za na boyi bon eza ndingi na bango je sais pas. Nous parlons de Jidol Salabantou. Voilà, oui, Obima champion à concours wana na 2006. Jidol Salabantou Obima qui concours oyo kaka yo felete gagner ki pe mbongo. Et puis on était vraiment ça va ça mutu kama masanga ou bien ça va ça ba cadeau yo. Ça c'est dans 10 000 unités. 100 000 unités hein. Le roi 10 000 unités bien 100 000 unités. Voilà. Après na 100 casiers à masanga. Toujours en bongo. Oyo esala ke yo pomela eloko bili kito na sala yo Jidol Salabantou yo po sali yango tango zubongo ba poulet no pe ba to kabola ki bien to kabola ka bien orchestre ne continuer kaka. OK. 2007 ndé na signé contrat. OK. Na bra Congo. Na Bralima. Na signé contrat parce que point to signé contrat munde la zomo to beta partout beta banzemo na biso yebana te. Mais ça va plein. Hein? To ça va plein. Munde la munde to ça va plein bi oh. Mais ndenge nini bato ba obeta bango ba osala ba plein nde yango osala ke basensinga contrat ndena sosko mbongo ebele na pesi pe bana mai na kabola bana mai pe bien par catégorie administrateur bazalaki Doudou Solo père Sonam Michigan Sheriff Thierry Mbiaka Freddy Masimango pianiste azana Kenya bango pe basoki mwa mbongo na niveau pe ba ope ba petit C basoki la na ndenge ka to sala kaka voilà. Oyo kabwana bango. Nga so na zumi loko to kabula na baninga. OK. Après au sala bongo Jidol Salabantou bani ko travailler na baninga et au sala que groupe continue. Ti dans nini? Ti ba 2009 hein. 2009. À 2009 to côté studio bani pa album to sali pe générique ya prémisse nanti ma prémisse to et bimi publicité zo beta na talaga ba série ba tuna ba 18h ba publicité masangi bandi donc ba to talo partout. Ozaki na succès, ozaki na sponsor. Bazaki n'importe quand on rappelait bateau na génération na bango à part Bill Clinton azaki na bra Congo. Jidol Salabantou azaki na bra Lima. Ozaki ba jeune. Des jeunes à liboso ba signer ba contrat na ba grand sponsor. Voilà. Ozaki na moyen. OK, c'est pas ça un point. Orchestre et au Panzana par rapport à ba mauvaise compagnie. OK. Oh bino ba mise bozala na. Ozani na momi na bo pe mana bino bien jana nsele na o bo bandeki na pasi. Tango zuilar okomotala sikoyo batu o mususu ya danger oyo zoka mwasa danger azalaka te mwasi ezali oyo azoyoka yo o boza na même vision oyo azozwa lokola mwana tozozwa lokola mama union ne okende bien mwasi mosusu akoya pano ayeka aza profiteuse comprendre à cette époque on a une madame mwasi mo jolie dans matumona mwana njili mwana ngaba azas qu'on États-Unis lelo akoma pe ba engagement na ye bon za histoire za histoire yene étoile na ina oyange sangana ki pona tomba mabongo nde na olinga journaliste moko boye o kombo na ye yo mtu ko yeba kombo yo mwaso za na oyeba kombo nete ngana rappeler Jidol Salabantou ata na te yani obokabano lobit yepe bokabano ko Raissa Vambi pas un journaliste azala journaliste na Africa TV Africa TV n'époque wana
olandaka pembe Jido Salabako yo pembe ye pembe bongo buna bana pena ça va. Dis-nous après kolinga ye c'est qui trouve une donc femme. na ko mona ngomba moko eyaki na une poisse très bonne femme. OK. Ah eyaki lokwa na poisse bebisa makambo Olobi eyaki na poisse kolinga Raissa Vami na via Jido Salabantu. eyaki na poisse Constant yo sala. constant te eza réalité Donc aza moi sa bénédiction te. na ekoki koloba pe bongo te mais pour na ngani na monaki parce que OK. partout yo zo mema ye muto zo mema ye bo sala cop mo ya zo lula ye mobali wana a résister te Yé pas quoi. tellement les gars qui toko tolo mutu yo ke pa na za prêtre yo za na se mutu na za likolo ya ko mi kolinga ye mbala modo azo s'intéresser to ko mo s'intéresser na moi si yo ko mi témoin gênant makambo ya ibo sala bo coopérer en souste besoin un moment momia kanga mo ke okene babaka mabralima po pa journaliste o lukele sponsor ba chef ba lingi OK. Andimi na épée. ah papa o ba sa peme aboyaka Il y a beaucoup de gens qui suivent partout au monde. Je tiens à dire merci et pourquoi pas à Fallon, Chirlène et Lunga, Appel Code et à Talabiso depuis Paris. Je salue, je viens de le dire, je salue Dynamo Kabemba, la belle femme, elle c'est la Lyon depuis Paris. Et pourquoi pas à Poupette la française, Baba na Victoana. Et je salue aussi Rachel Kadima, espoir de Kinshasa depuis les métages au Talabiso. Kadi moi ça pembe Moi ça pembe. Yo bi ça pembe. donc nyonso makambo nyonso exception za ngati Voilà. ya pe na basi ya pembe lokwa bakadi ya kitoko ba bien avant na na libala na respectaka na ye Yes ko bénédiction. bon pour la mobile na ye Voilà, là je comprends. Et je disais, après que l'Ingayo au salut constant qui a même qui bénédiction te permet la carrière artistique na yo. makambo ekomo kita nyonso OK. Je sais là-bas non. so yozo ya bolem susu chef moko boye ya zali changer lem su événement OK. oyoka keria alingi momi na yo tango yozo ya ndule lem susu ya so mezo ya retard bo poani omone mbango mbandati yo sangana ya retard yo anani Ça na diminuer déjà. a diminuer parce que ba rapport à ndule na osato bete ki danger masanga te kama ki danger osalo ka faux rapport OK. et comme ko boma ba faire Ah, donc yo moi si je raissande à même malédiction na carrière artistique à Jido Salaban. à cette époque là Voilà. À cette époque c'est là tu confirmes. carrière est comme ko beba Sono linga autant la caméra na biso ndeko nanga collègue nanga autour le minute Jido Salaban, je ne sais pas si tu as eu le temps. Il y a une vidéo moi zo circuler a osenga voix même soutien et pas maman Denise a sungaye azobena. Jido aza muto lala na ye aza muto bo partager notamment malamu. moi no aloba makamba minene facilement comme et voilà c'est ça qui est kanga yo voilà. Donc là par rapport à la muto bo partager ina ye demi vie na yo quand même on peut dire la moitié vie na yo. Qu'est-ce que tu peux dire dans la vidéo et dans mon niveau même je dois na ke musika ko ba ba la service tout le monde appelle lelo Raissa en tout cas maman azota la biso je salue et aussi ba to ta biso je dois savoir na ya na bi na zoloba na monde kombo ne koti na kati Jaël show na mona sali vidéo ba tangi komba Jaël show Lukoki waza na pota azota la Jaël show Lukoki journaliste pe o tangi komba Jidol a rappelé so vie à Raissa o eleka même parmi bateau yo pende yo lela awa. Jaël Show, Azal petite sœur nanga. OK. Parce que grande sœur na champagne overdose le coki. Parce que beta na ma musique appelée ça moi en 2004. Il y a un orchestre musicienne. Oh, il y a une chanteuse ya makasi. Moi si alors Mundele. Appelle moi ça Mundele. OK. Il y a un Jaël Show. Ton famille ba ta pembe. Jaël pembe na ma famille. Il y a un champagne tout Mike Mundele so moné Mundele. OK. Moi c'est mon très poli à l'obaraté réservé leader et orchestre ya tono beta bon so yé musicien o yé limo wana mobali o yé orchestre no ya et pour là bango wa beta yo to bana ko beta na mitu à cette époque la champagne overdose le grande série ya Jaël Komboné tangami, qu'est-ce que tu peux dire dans la vidéo oyo? En tout cas na mona vidéo yango SOS wana salenga passe. OK. Comme on a Raissa Vambil o alaki mwasi mo kili mo bimbelo lingezo bakomaka mobali na ye batu nyonso bazolinga ine po kwa donc oyo landa na basi bazolula ye na mibali bazolula ye na basi bazolula ye na mibali bazolula ye confirmant que azape na baja basi yo te wala nga na yebi te na je parle que ozala mwasi mais omoni muninga ne mwasi azolula ye lokwa ne bamibali tolula kape mwasi oki kitoko bo tomona ngo mais lelo yo ngai na komona ke Raissa soki makambo boye komeli ye
mingi pesa mama bango olobi mingi pesa mama na bango Raissa azali akola mingi na mama bango meme na ye mama bango koko na bango papa ye baka ya tindela ye ba lettre koko Raissa ya mwasi ma meme en tout Raissa na ba mama leki na ye baza ba religieuse na mikili kuna Raissa famille chrétienne catholique certifiée on mona ba catholique mais chaque fois bo vendre les suna Raissa ndako mo mona ka mama bango ayaka ka ponela te mobali yote mobali oni biso na Raissa to ko consulter makambo pe kende ekende momona chaque fois mama bango ya kombetaka ye ba mibalo ya reva kanisela ye ba komba ya te net vana yana Raissa est journaliste nga artiste et musicien so ka deux pieds sur terre to inga to kende parce que to linga na ki makasi ba linga pe na linga makasi maga ba mikakata no basa pembe za ka bo bunda na ngo tiere ngo pe 2-3 bana pa lembi buvani na bino pesa kana ngo ka pe bon mais maman na bango chaque fois bandeko ya ko yela ke ba prophétie lokuta nzoka ye ba prophétie fala mona ngona pona pa mwana na ye yeso mona ba prophétie ba mebali o mobala za na kisi neti ngai bo banana botama na kota na ndako nganga te olobi banana botama tina kola bona kota ndako nganga te ngai na kota nganda nganga te je parle chat devant dinako na tana ndako ba ndima te wana na raison te na kota ndako nganga te sikoyo tant yeso ya kopesa mwana ba prophétie lokuta po e ba no ko bebisa ko mosala n'importe quoi lelo sikoyo mwana ko sala ba SOS te parce que Raissa na famille papa na Raissa za architecte ya makasi grand frère Raissa za réalisateur Papi Vambil na soba kinda Papi va za pe na couleur TV Raissa za bandeko na ba mama leki baza ba religieuse comment se fait-il Raissa ko ya ko senga ako mofana ko ta be faux banque kuna pana ba ona yolo kuna na watch sali nini na hebité je comprends pas maman ba makenda puis et choqué ngate salinga pas si trop et salinga pas si trop fona que tala e olobi fona que no ko tala e ko porter pe soutien sans pousser les années accompagner ko porter soutien parce que tu as les libongo c'est ka moni vraiment que mais na ko senga vraiment en tout cas ba ninga ne so ba journaliste o bazali en tout cas au moni bozong senager OK azonga na jemonika kineza boye moninga ko ya luka musala mo yi bozo ite bo chaite yasa fiyo azaka boye et diabolise et bebisa rapé CV parce que na kata CV batala rapé bonne vie et merci à moi so bato sala le témoignage ma bata na chaîne bakozwa ya mona sali ki ayebi musala wana très bien c'est une professionnelle mais baninga na yeba bongisa mutu pe vanda ka changer rapé lelo pe na bo comme pe mukolo parce que Raissa ko zamona ba 83 lelo déjà dans ba 42 43 c'est belé moi ça collé makamwa ni fseki makamwa passé lelo comme pe moi mutu mususu ndenge eza na loko moka ko sala mokili po éviter liwa obiso ezani obota mate basala liwa po muta kufa pona nini bolingo comparer ba mapasta bazana musique banani bolingo comparer likambo ekolili bato est-ce que so rena lupango na bino na numéro 1 famille na mo ba kufa 4 personnes na numéro 2 pe ka fa kufa 4 personnes mona ke liwa ezalaka non liwa ezali kaka ezana ngana na commentaire ko chati et que liwa la mort est naturelle ba musicien o ba betaka na BCBG o ba kufi ezali na yebaki tatukila chanteur asalaki accident ba tout est na entrée en ma campagne na nino ko chef Seguin accident ba ka rezonga et tout aye asokaki pota comme si pas il muta sucre nani pa hôtel ko sala AVC azongaki nanoma 100% te etakaki ya akufi Blaise Esabi azali na problème na michopo ba typhoïde aza ye moko azomona kaka so na tiki bakalma maladi peso grave na kati mukolo muta okwe oyebiso te okwe ya lelo comprendre so pas pe na église ko beaucoup na église pas kufa ezali wa bato comme sango ba spéculation bokomi ko incriminer papa chéri bokomi ko asali bango nini Salvatore de la Patria musicien batu mwana nzambe alingaka nzambe na beta na BCG comme so mona te papa chéri atinda muto keno finga mutu tel lobabo rien na cheli boko na likolo alingaka pe bango ba finga na bango ba gagner mutu ko répondre nota boya kalinga polémique te ndenga linga ba musicien boya kutu no albi no kesa na ngazo séant ko meka ko yana kisi na yo te eko bwaka wana kisi na libanda beta musique
travailler kaka makasi okokoma oyo ozoporte na wenge soki mpo olongo okoporte oteka na wenge na banda kobose so na ye nabinaka nayembaka banzembo nyonso bamisien mosusu bazalaki so batie wiza dale wiza dala mambu wiza kilumbulumbu dile wiza dala mambu atuni eske nzembo wana ezalaka na tshumba ya banzele na oyemba na ngango te na kotravaille yango te ayeba na repe bandaki ti azobina te ntango okomona okestre noka so oproduit ni kaka makambo ozosala te me nga so na ye na kobina na toki na muyema yo na travaille na kolinga banzembo tu nayemba yo oyemba te mikro eza vide na mati nazoyemba babenge kusha mikro yo alembaka te yango nazo aporte na orchestre na nga nazobeta na faire voici orchestre bamusicien na balongwa na mona yango basalaka eloko te après naoyaka wana jilosala bantu nangaki otila biso maloba moko na kati ya interprétation ya bato. Vous êtes des artistes et musiciens chanteurs congolais comme on dit. Nzembo eza ou ya Papa Chéri et là qui ça déjà demande ya Papa Chéri na ba mélomane pour na vie na ye et je me souviens aussi nzembo mo na album oyo lettre P. Je dois devant caméra na eza liboso pour voir biso partir nzembo eza ou et ce que vous avez la mémoire ya lettre P wana nzembo wana ba partout Papa Chéri lo bana kati pour ba mélomane oyo lelo baza baninga babenga kanga piano ebanda na lettre P nzoka elakisa pasi nzoka elakisa pauvreté elakisa punition yango wana nzembo wana voilà yango wana aloba nyonso déjà apesa réponse nango nzembo esaou tolingana bana Congo mobimba jibe mpia na ewerason albiye masela ale makaba Blaise Bula tanga ba administrateur na ba administrateur oyo bazaki na se na bango balingana wenye mokili mobimba tolingana c'est ça na senyo nzembo esaou wana pamba te il y a des gens qui me suivent partout au monde là je salue Déborah Foura la douce et pourquoi pas à Grâce Makola la fabuleuse bon barana Dieu merci mbadinga Hélène Munganga je vous salue je dois salabantu même pour un thème il y a la vérité ranking eza lelo ucho lobane bandeli abanda voix même we ranson jibe piano to lingana kota la ranking eza lelo pendant les silité tout monde a sorti médiatique il y a Patrick Adogo oh yebié ouais malauka na yebié waza proche ya Papa Chéri ba dire na ye na moni voix même audio mo ezo circuler o dile manzaka pa sali alobi awa ya leki na TV a mantenga respect et ce président na ya monité président na ya za camarade ya président na ngate ki ewe ranson kota la rancune eza lelo entre Wenge BCBG na Wenge musique à maison mère odi le manzaka za petite sœur na yo azotalo depuis Europe Patrick Adogo aza moto yo yebi proche ya Papa petit na ngai aza pe petit na yo kota la rancune eza lelo na maison mère otobino sobolinga esila tu peux dire aujourd'hui devant caméra oza na mutema ko yebisa biso ke olingi pe na musique congolaise et na famille Wenge où il fait continuer d'engager okende odi le manzaka azotala yo Patrick Adogo alobi ayebi odi le to di lobi a manquer respect. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga Paris porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact.
les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Biso ba musicien to bebisi batu wana. Batu mingi oyo bakoma kolanda biso na sima. Bakomi kozwa bodasi ya kofinga na ba leader. Esalanga pasi. Omoni nga na vandi boy. Na yi ko manquer leader te. Leader moko te. Po biso ne totali wenge. Po to koma ba musicien. Papa chéri, présent Weranson. Soki lelo batu moko boy oyo yaje bazo kofinga. Bazo meka kofinga ka papa chéri to mutu moko finga présent Weranson. Eza pasi pe mawa trop. Lelo exaucé ba gladi ba bali ba daïda ba soraya baza ba cadre na ba société minene tala J junior lelo tanenga kolia ko mukolo ozo point tala na titre côté on a man pata za pasteur na kamwa kango ndenge nini mutu akolongwa bando kofinga papa chéri. Ça vous choque aussi? Ah, ça la passe. Na otanga nga bakoma bodi l'été na otanga bakombo na bango te parce que nga na ndulisa na lobila ka juste ba misi. Non, eza makambo o ezo le kato senga oza grand frère na ye, ni oza grand frère ba tebele. Oza petit frère ya ba tebele, oza papa ya ba tebele, vous êtes des éducateurs de masse. Na osenga ka bato na ba respecter ba vie na wenge. Bato nini, il faut bien dire. Ba communicateur wana bango tout wana ba respecter ba vie wana. Botala ka ba député bo respecter ka lelo. Bazaye ba piaker ba wera na jibe na bazaka ba wera na jibe. Combien de hémicycle oyo ba l'équipe ba parlement na l'équipe belé bango bazaka wera na jibe. Sikoyo. Bato bongo bo pesa ba respect ya ndenge nini. Parce ba légende ba icône ya musique na biso oyo. To respecter bango to tala tana bana na ba famille na bango. Ozo lega ozo cracher ozo loba biloko moko boye na ebité soki eza éducation ni nango o vraiment na musique comme ba esenga na musique ya na zo so ndeko nanga na omo ba na musique so na misala bombe nanga bona ko tika nanga na salle nanga na continuer betide nanga na salle makambo tu apona ba meloma mais biloko zo sala salité zo sala salité principal tu viens de le dire mais zo sala salité na ovanda bona mona neti grande personnalité ko papa chéri o mona mutu moko boye bandi ko finga ye boye kaka boye na TV ka po sa musicien so azaki politicien vraiment ngo zayo kasike to azaki mutu cadre moko boye asaka to PDG ya société moko boye mutu akoya kolobane ko finge bongo eza ça c'est vandi ma calme chepe maquillage va vandi papa ko liputa bandi ko finga atabino moko message lui ko sani na bato wana en tout cas na osenga na lobi omoni ba vie wana bazana batu mususu balingaka bango obebi to mona na te eza pe na ba entité kanga maman na loba moi je suis un spirituel eza na ba entité mususu oyo bazana mokili oyo ba mona na kapete ba sepelaka na bango oko finga epé bo likama moyo okolela yo oyi place euti te pone bazana na nzambe mtalinga bazana na sommet atombola bango neti Moïse atombolaka nyoka po batala bango bongo eza za toko boma pe 20 personnes okoma na niveau bakoma wana te ata ba fali na ba faire faut les respecter c'est réciproque aussi oui les héritiers ba fabrigas biso tu ba musicien to sala musique faut respecter musique ezali musala ba ange nyonso na mokili koleka peut-être même suka musique ndeko tikala po to kumisa na ngo nzambe bactère nango faut to na respect un musicien afinga gâté parce que na lobaka ngo chaque fois la musique et l'amour ce sont les deux ailes de l'âme parce que musique est même molimo mutu et memi et mantira ba penser mon bobo o ba ko beta pe musique mo bo peso ka poso ke no bunda ba ko beta musique mo peso ka poso lela ba ko beta musique mo peso ka poso lia ba ko beta musique mo peso ka oza poso na nzele donc musique ezali musala ce sont des spirituels qui font ça si ko tant mutu a pratiquer la musique akoki est-ce que ezama ka ko mona un musicien so mo musicien mo ya ka finga ba date fa musicien te
parasite akotani kaka par hasard un musicien azalaka motu moko aza réservé ata alobaka na milliard bato bazane so avandi na miso ya bato boye asala kwa munganga akomi ne doux réservé c'est ça un musicien akogrataka na miso ya bato te akosimbaka bazolo te donc c'est ça un musicien déjà bandana dès le début ya carrière na ye abandi yango badiscipline akozwa yango wana oyo akofinga mutu ma miso bandi akofinga mutu ma boye non en tout cas là na biso ke epesi nga na kanda nazoyoka pasi trop mais je ne crois pas ne soki roger nga nalobi ke tokobeta musique ya Michael Jackson te odile manzaka fa aya koloba nini tozela bino boyo kobeta musique ya Céline Dion c'est ça clash yango wana musique yango wana soki ayebi musique aza petite sœur na nga so roger nga nalobi ke tokobeta biso tona poto toya kobeta musique ya Michael Jackson te artistiquement so eza crèche soki alobaki na ndenge ya crèche nayebi te intention nini alobelaki yango soki odile manzaka neti abiki yo so otouche weranson ye aye batouche weranson te batouche kaka eloko crèche moko ya musique yo mpe yaka nonga tocrèche tozela bino bobeta musique ya Lionel Richie là tu proposes neti yabi tobeti musique ya Michael Jackson tozela bino bobeta musique ya Lionel Richie po bango bachantre tozela bino biso to bachorégraphe tozela bino bobeta musique ya bobeta musique ya te ya Elvis Presley ekendule ti ekendaki ndule esali bien ekendaki ndule nyonso nalingaka te bapasi ya mwana mobali naviaka te o mama lokola nazali na bomoi nga Gilles bavon na milelaka te yawe pesa bozwi epai ya Gilles bavon mwa bozangi ekomi kopesa makanisi ya koya komisala mabe kasi nga eder na viaka te eloko ya moninga mpo masoto ya kokuta na mokili mamona mwa mafila kumbundu lavio yo batuta tolo te bomerongo nde bameritaka eyaka se na nzela ya mosala elingi parese te oluka na logike yo kozwa elingi bambangu te so obita moyebi boesali bie pa alerte centime tombé du ciel akoya depuis États-Unis d'Amérique mais ngai je ne crois pas na ndimi te mokolo moko papa chéri akoko vanda basi roger ngandu kende kotake wera je ne crois pas na ndimi te alors siko ndenge ni sortie médiatique ya omoni kakol anduli se omoni ba sortie ya kakol voilà est-ce que Alexis batuke elongi guerre réali ayaki matanga papi kakol aza wenge po ye balati ye kombo nono ya bango nyonso bagrand kakol bapesa ngo ye papi kakol aza musicien papi kakol akobima bapropos wana oyo yango moni nayosoke balider bapekisa bato na bango oyo bongo moni bagrand responsable batala musique tozotika héritage ya mabe ya bapeti oyo bakoya bamona loko eza na mosala bato moko ya inutile banini so te babilamba oyo baprésident wera babiloko baza nango babilo baza nango est-ce que bapoliticien mosusu nyonso baza nango te banotoriété baviana baza nango. Mais vous êtes là vous vendez na bacommunicateur bacommunicatrice na bino pour moi je peux dire aujourd'hui vous faites rien de dire comme message pour pekisa bango pour ceux qui bopekisi bango bosala ngo te ngane mokona okuta ata na Vincent so nakuta na Vincent na oyebisa Vincent yobi papa chéri atinda bino te non apoya no gangela mosaka bonga na vandi mosaka na lingi ba polémique te ok mosaka za massa na ngati bazobe bana presse oui taka mtapesa nga nze munena yemba abina lingi te tika bafinga na bango nga parce que Roger nga na bando oya na ete mona so ndo meki ko chrétien papa chéri bo mosaka yebo ba benga Sergio Ramos ezo la sani brutalité et agressivité mais papa chéri za ko loba te na lingi te mais so ba sortie médiatique oyo neti ba communicateur neti Jomo Kilolo wana Kilolo yo Kilolo azala communicateur okesa ni na ngi na bese ojalo ba makambo programme ya Blaise Sabe oyo comme ça famille Blaise Sabe ba loba bilo ba loba famille na bino ya na tuna ki ya famille nana tinda ki yo ke loba bilo kona Kilolo yo moi ce qui c'est kana seka je dois ça là-bas tout Kilolo yo Kilolo ya BCBG
amelaki so whisky amela whisky mais na monoko po ati fo amela bongo amelaki whisky so na contredire tant ya lobi bona bese na contredire ye mona yo si ndenge aza baochata likolo su te je parle au nom du bese bino ozaka mosala oyo makambo osasa kilolo yo. Merci beaucoup, c'est Gidol Salabantou, artiste et musicien congolais, comme je viens de le dire, patron du groupe G5. Autolobi, c'est mon tour. Tilelo, Gidol Salabantou, Zara à la studio. Qu'est-ce qui ne va pas? Album est là qui donne un bon Luka distributeur. Ok. Et bimanango. Ils ont album na 6 albums. Ba dédicace na sala qui. C'est mon tour. C'est mon tour kaka. Il y a combien de titres? Ils ont 12 titres. Ah, ça va. Ouais, na women na comme ça 2 titres étaient. Producteur là on a. Ngamoga. Bato ala mbongo te to bundika malema to zana ba vie ba tchaka sope poa ata papa chéri pa tchaka nga poa na oya ba vie ndenge ni mo ton nzemo ba pesinga za vie na nga ala vie na nga so vie na za bien instruit bien éduqué lelo monsieur comment mama baka apparence na yo façon na prester papa chéri mais na génération na Gidol Salabantou ndenge musique ebeta malelo na 5e génération Gidol Salabantou on prend Gidol en tant que collègue proche, il a fallu Poupa. On prend Gidol en tant que collègue proche, il a fait Rigola artistiquement. Ou bien aujourd'hui nous parlons de Gidol Salabantou, artiste et musicien congolais. Pour musique, comment il faut se soutenir. L'autre, le bar, le producteur, on peut avoir une relation, on peut soutenir, on peut approcher Gidol. Allez, Makis, Yenge Keno. Karenga Zam, panafricaniste, Nalinga Vouvam. 3 mois, 3 millions de vies. Générique autour de bas voir ça, mais pression à attaque artiste initial ou bavi peut comment passer comment faire la bino ming c'est ngana ole la bafle né ngani nga ba bafle yo vite te vite mon 3 millions de vies mais non nga ba tindi kango so promo beta ba bafle na kisasa ma na l'équipe bonne na kwa pa album héritier pour suna ke makoto ba masina na chemin de la gloire na wima pam na bia ne tondo ka ba maison mère BCBG buaki au senti koto souverain na lingi na yo kango bongo université pe aux 8 ans yo kango ya maestro Fabo kitoko maestro Fabo Fabo université maestro en tout cas vraiment université ya dia bana sala asaka dia banzemu kitoko aza pe na makila bien abimisa ba musicien guide suprême nyoso zwango eza zo méritango jeune moko boya na makambo moko boya banga kata sinia ya riska na génération na ye nazaso na vandi noka kitima Julia nanga kitima osundolinga na porta lilita mawa Tabita ba villageois ba sepel Coco de Malaysia ni réalisateur a sepel pour ya villageois Tabita mota koka na fabrica ça quoi les gens réalisateurs kwa dola se wana ba koka na bi voilà Tabita elobeli ya basatu kansone miela leli e salama boye na liango nango kwa na bolingo bato bakabana félicitations Gidol Salabantou au moins selon la ligne la raillé en tout cas osa au moment on va artiste et musicien aujourd'hui je confirme osa complet il fait piano et te longola piano il poupa tia bango vibrateur il poupa donc c'est ben de son il poupa te mien de son c'est ben de son pe il poupa OK chou chéri pe il poupa OK sans pas pe il poupa OK adija tipoti pe il poupa Mino Abraham Mino Abraham pe il poupa kasi yo pe oyebit non c'est bateau bazala ngambu na ye to be mais tu n'attends pe bato wana oyo basutenanga aigle baza ba ipupa te bo pongo ko maka ba ipupa poani ipupa eza marque 6 ya za ipupa parce que azali fils biologique na ba ya problème ezati président yo ki bato bazota la yo belé non ti de l'autre temps sur caméra na yo transmettre message na bateau ba otala yo partout au monde yo ba na besoin de soutenir œuvre maintenant linga to aussi saboter je dois savoir tu as l'état pour dire que ba oui ba pété po yo na bi ke ba yiba pe déjà parti nzembo na yo le lope renia o yo interpréter et ça sonne nini mawana mort mais moi te petit ngo na epsa ba golwa a wana émission eh bon aza petit na âge mais na musique quand même a collègue aza collègue te ba temps so akoza collègue na ngata ngaza ya na musique rappelle son vocal ngo za sonne nini ya vocal te ezaki nzembo bolingo ezangi na ngoma waya kozongiselanga bolingo elobi mawana mort soki bakundi yo babosani yo Patrick ablokanga na ba réseaux sociaux egoyo akotisanga na liste noire ya bamure oyebi pasi ya bolingo eswaka na motema bebe oyebi douleur elovi baraka na motema
Patrick Boyo kosalaka nga boye te aboma na ye libala alandelenga nzombo ya mosaka ebilei ya bangala ye aloba Jido la koma ngai vraiment aloba Doug Lopez akoma ngai aloba Kadi akoma ngai naleli Rachel mwasi oyo lingi azalaka na ye kondoko balambaka ye na nsima pale epaba yanke na mwambe mopaya zoba ye amelima ye kufela mbwa sikoyo omonte peti yango abimisi nzemu azo yema ozaka bavocal boye ebakaka bavocal eza brutal boye robododo omoni yango te yosala na koyemba rumba rien bavocal eza nzembo me ayembi oloka basolo vocal nabimisango te dena sa clip ebima déjà mais na kati ya album Jido non mo pesa biso nzembo no bato bayokati nayebi koyemba bapretre baza wana ebele bato yemba nzembo mo ezalaka na ya mama nazala na studio premier amour esala ngai esengo Jido asala bato araisonne mama tozone bapapa wemba nde bayemba bamama bato ebele bayemba banzembo bamama basalaka plaja pa papa wemba okay. me ngama nakenda maka mosusu premier amour nanga eza yo mama nanga Rita Leo bapasi omona mpo na ngai soki osaleli nga facture nakoka te kofuta sanza libwaya zemie pasi ya kobota ezali riske ya liwa soki olingaki ngai te me naza na bomoi te nga Jidole yo moto fongolelanga porte ya mokili bilei na ngai ya yambo mabele na yo okolisa otangisanga na éducation ya bien osala nyonso mpo na koma lelo moto na mitungisi ya malade mobulu mpe bozoba na nga olembaki ngai te yango napesi yo merci melesi mama ngai œuvre na yo soki basengaka remix na vie ya moto nde nasengi oya yo epa ya kolo bolingo na yo eleki nyonso tu awa sur terre mama bolamu na yo ezali incomparable sans limite mama Rita Leo mama mawa tu sais nana nzembo tu na oyemba nzembo to ozilaka ebima titre nango eza po tokanga da titre tokanga maloba Jido la oloba po émission obom mama titre nango za nini nzembo phare ya Jido sala bantu eza banzembo ebele na kotia wana phare ok mais oyo ozomona eza fait des sociétés ou bien rumba ou bien eza rumba moto neti yo jamais bakoki kozala mibale na mokili oyo ya nzambe na mbala moko il faut 3 siècles de plus na badefile de mode to na festival à Cannes pour baretrouver ekela mwa boye neti yo Sony neti yo Richie plein bede de bode bedube murombede o pepe de mbodo monelanga butsu ya lelo potosakana na jeu ya RS Sony Richie Fukushima olongolanga bachagrin ya l'amour parti yango yango Mirabonaire molai pona koescalade na love Dieu merci Suzanne Kleiber ayebi ofongola portail nakorezi mawa après nasuka na lila yango vraiment nasali nyonso solution ikeleve mokolo ya délestage na s'improvisa mwana ya pétrole na mona ya ta na molili malheureusement pour moi courant ezongaki bandeko nwa mibali babelelanga moyibi c'est comme si un jour ekoki kokomela bango te jouranga na betama lokola nyoka pour ton amour nandimi na wa Ingrid Bentancourt quelle que soit la dire mais lelo asi abima na boloko vous allez là yaya oleli sege oleli zulema lela yaya anga na lelaki putu mobimba lokola beboyo aza malade pasi ya moto to ya libumu kobela nanga na bolingo lokola bebe calcule ekomi ya pédiatre anga na komi lokola George Ekoche azolela Pokémon douleur esangani na émotion maître Kazi Doug Lopez na nzela oyo ya train anga na yebaki te na bolingo na kokoma handicapé
nandimaka te un jour amour ekosimbisa nga babeki nakanaka te ke un jour nakotombe victime d'amour ngai yo frasi na ntango yo ya mawa litama ebengaka loboko mais pourquoi bénir mareja loboko na ngai ye na litame esengo boyanga lokola mayebale boya kozonga nsima choisi omesani nga na pasi lokola miso aveugle oyo emesana na molilie awa yozwinga mandiaka mundele soki yolemisuni kobwaka ngai te peut-être nakwasime intérim ya cure-dent. En tout cas, Televise Zaramunga, Personam, Indalala. Azana Kishasa, Tobi Togoya, Togoyamba groupe Mobimba va sortir album, c'est mon tour, Togosolo Laboyoka, intégralité album, na 100% star, ils sont arrivés précisément à la fin, bah te belé bataille au Julius Salabantu, bah dédicace na yo, na programme Julius Salabantu, ils ont répété wapi na bateau bana Kishasa, bana pote belé bana Kishasa, minute bana besoin. Ya otala koma Julius azoye mbali descendant mauvais Gilet Sako le mystérieux ana kina otala biso merci à toi mauvais le Gilet Sako le descendant le mystérieux weya lipali 3 fois moba depuis Turquie wa otala biso na yebi ki ba décembre yango ozate na Kishasa na Manase Matadi en tout cas président ba te belé bazotala yo na yebi ki dernier message to pone journal lelo et na bato ba dédicace na baoya. Merci na solo la vérité. Merci na Koko Dema. Merci na Yomoko Die. Merci Mbadinga. Petit mais costaud la kati. Merci. En tout cas, na les boss Migueniema. Na pesio bambote trop à partir. Guilain, registre na solo la vérité na poto. Guilain. Le registre na solo la vérité na poto. Kalaming te na zo fauteuil jaune. Voilà. En tout cas, vraiment merci à toi na bato balandi biso surtout ba vrai à BCBG surtout bato balingara Jidol. Moi, nous avons eu bénédiction à Papa Chéri. Okay. En tout cas, vraiment, nous merci. Nous avons assisté à Matanga. Nous avons fléau le Kanango, PC Leki. Nous avons Papa Chéri. Nous avons maintenir toujours en forme, en force. Après, ça biso rabilo kabana au pesa biso depuis abanda au musique. En tout cas, fléau on a babi place où tu toyé bien déjà. Et on les gâteaux tindi quand on dit Jésus-Christ, on dit Jésus-Christ dans ma casse azati. Avec le nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes aux anangos faibles comme moi Jésus-Christ. Merci la famille ya Blaise Sabe, na merci matang il dit bien. Tokundi moi na mai ezanzela na biso tout. En tout cas, na sengi pe merci. Na drummer ba ko remplacer. Surtout na mon petit mot Jonathan. Ba qui 25 personnes Jonathan azobeta kitoko Jonathan. En tout cas, courage travailler ma casse bosser na ba garçon sous bazali wana. Merci beaucoup au comprendre nos professionnels, au comprendre que sont des maestros. Merci, na pesi trop na bana poto diaspora tout. Bana Suisse, bana Allemagne, bana Belgique, bana Paris, bana London, bana de partout, Finlande, partout, vous allez Espagne, bah tout na pesi bino en tout cas, États-Unis, Canada, na ba air bolanda biso, na pesi bino vraiment ba mbote trop surtout na senga na ba mère. La palais surtout respect ka ba papa. Ba maman poto surtout la politesse on a to bossa na ki bantu te mobala za papa ba respecter ba finga ka ete ba gangi la ka ete quand on zoga na mobali devant bana on moni bana poto ba considérer mingi ba papa te en tout cas vraiment lo wana zo senga trop ya ngwana na ba serre na to ba maman so poto bossa na te ne maman zaki na ke wenze na sachet l'un sous kutu mbonga muke metant papa ye papa zo gangi la ya zo azaika docile yango sala beto kola to bossa to to mindele te to la na culture ba mindele te bango ba mesana makamona ko benga na tata na ye alala libanda zo leka mutu pa critiquer na ete tika papa na ye bonde ni na biso awa neza bo mama bino zalo ke tika na homme veilleur comme le problème mais kuna poser ngo normal akoza na mbongo mais tika atika ba parents na ba maison de retraite wana na biso linga mama na vanda kana ta zo sala ba besoin yo sokola ke za bénédiction to ba bantu en tout cas elo na ngo senga ga yango na pesi mbote na ngai mingi na a partir ya à Paris na pesi fait na ngai pesi vient ngai mokonza basondi na pesi mbote sika zai na pesi masa na gi basket mokonza deux continents bon retour au pays deux continents na pays na pesi leki na fire basket leo leki na nga na pesi ba petit na shango
napesi bapeti na ngai nyonso wana mikili bambote ya trop bato tu bana mbote nabosani te camarade na ngai Elodie Rebecca sœur Elodie Rebecca bambote ya trop depuis Lambert de Paris nabosani pete na Canada napesi Kezi Masongo mbote ya trop na Londres ve na ngai Mesalo nabosani pete héritier mvuki na Paris azotala biso héritier mvuki na Paris masa na mvuki mbote no yango wana nabosani te nabosani pete kopesa le grand manager Chris Ramsès King de Jobu napesi yo mbote na Londres napesi ve nanga Medina ve Mejo moto ayaka bakotikelo 5 ensemble ya Yoji babi yana bienvenue Vukani sans oublier les boss Marquis Ilunga na Londres napesi yo mbote na restaurant la Belle Congolaise Malolo na Champagne Place na Aimé Bangula na pesi na Champagne na pesi venanga Justin na maman Nana. En tout cas merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin comme je viens de le dire. Si vous avez aimé, vous dites merci à Montréal pour Kodema. À présent nous sommes arrivés à la fin mais que batu belé batali autorizoni alors le sous message à Opé César non ninga mingi nzemo za c'est mon tour ngana ninga mingi nayo ka mingi album ko to za na studio toyoka pour moi batu wa nzembo ezawa Teresa miné mais banzembo za. Ouais, en tout cas merci na Teddy Lukwama marcation depuis Paris Teddy Lukwama ça sans oublier Chana Pepo Nangola kuna donc en tout cas na pesi Pablo Kini les grands déclarants na pesi Teddy Lukwama marcation babileka PDG Lukwama fraternité quinoise président Alain Boussi na pesi bambote papa Alain Badiachile Banque Monde voilà papa Alain Badiachile na pesi mbote sika mon papa sans oublier le maître Blanchard Adombe Ketope BAK grand prêtre na bosani yote na bosani te fraternité quinoise mobimba na bosani te petit nanga Doug Lopez Angola Brésil papa na Soriano Rekeza Alegria na bosani yote na bosani te Big Bukasa na bosani te ba mission G5 mobimba na bosani te Chris Ramsès King de Jobu représentant les gars là-bas congolais à Paris. D'ailleurs quand on appelle pas ya Chris Ramsès neza bo lelo na studio ibanga zokota na pesi pe Rachel Kadima Kadima moi ça pembe na pesi bambote ya trop si kazali moi c'est kitoko représentant bana limité très bien moi na limité Rachel Kadima Rachel merci président moyo aussi ça là moi on est mon tour c'est mon tour tokei na après toi nakoma lokola nzete ya etabe oyo ekauka nango utakala sina nanga lisusu nini pombu moyo epesanga kombo nakoki te nzambe koreproduire yango lisusu lelo yo jano chuka kokauka nanga basalaka koni te mboro mbisi ayebaka sekre ya mozindo ebalekasio ya bolingo bamoure toujours ba ignorant bandokotanga na ntima nakokaka nanga lisusu mosusu te chuka janotalaka nanga mon bébé nzolele jano ndenge moto akokaka te kozonga na libumu ya mama na ye ndenge amour akokaka te kozongela vina ye oyo ya kala soki opimeli nga santima ya bolingono yeba nakokita mboka bawana milelo jano yoka mawa bakiselanga mikolo echuka piti ezongisa motema nsima ridikilize nga kasi koboyanga te mon amour nakomata mowumbu nakondima nasala nyonso elingi yo ndenge bakristu basambelaka na notre père mokano na yo esalema ose lokola ekosalemaka o likolo amen. Merci beaucoup, on se retrouve au prochain numéro. C'est à quelque chose à dire. Toi, c'est ça qui est là. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions.
Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. Contactez le service convoiturage Jimmy Chimanga Paris Porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Give me love, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto neyebi te. Yaka, tokiti na metro Chateau Rouge. Daka yau. Oka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mina bila metro. Papa tabu kolo boya takota kutamsanga. Bisa tani ngale bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place tokoti. Azamona mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit
spécial baproduit oyo elongolaka batache tozolobela makambo ya batampo bamama babebe ebele bamama bazotambola kaka na bapoudre na bafond de teint Nicole Malonga awa toza awa na chateau minaye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo baza na besoin kosala taille mpona kokita mamumu bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene bipende monene mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafesse sein mollet hanche non yozomona te oyo loka moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit limaso olingi soko moni ekokikoki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baponi koteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité